donc wana nga mukolo chaka tiens bato nyonso balobaka okanga munoko bato nyonso bakantela nga mabe o babulela nga ndenge bobulela nga ba imagination eko changer mariage oui on va prendre nga que Diana aza mobali ya moi c'est JTT est-ce que aussi Diana za moi c'est JTT ngana osani na kati na bango de JTT à Lobara azara na relation mon côté intime na batu na ya musala sikoyo ngana mutu na musala est déjà prononcé bon non Rosala la relation nini na ye on dit bah c'est pelité arrivé la biso et tout to si makanzela ngana bobo to baluka na biso il y a des fois on doit le baquer oh mami sabi mana dichesse mami sabi mana bobo mami sabi mana staff parce que les qui entouré à bakasi c'est ça oh boké staff oh boké bona salara na bango na ligne façon de kumbela parce que il n'est pas pesta maïla lelo dichesse tala au hasard bobo za au hasard c'est ça ça to mami ça c'est grâce à papa wana casse ah ok malgré ya dia kané bambuma musalo ya sali donc abandé ma ko former. Et voilà très chers internautes, bienvenue sur notre rendez-vous avec JM au moment, mais comme d'habitude, que je vous dis déjà un grand merci et pourquoi pas à mon boss JTT Jean Tubo depuis Suisse et sans oublier à toi Peggy Walungu à la caméra et à mes confrères et consoeurs de notre chaîne Eco RDC. Pourquoi pas n'a abonné fidèle Antona Mario Straight et pourquoi pas à Salon Roger Samba na Lausanne et Carla la métisse blanche na Portugal. Je suis vraiment très content et pour mon ami nos beaux-arts connectés en ce moment pour respecter cette belle rendez-vous. Nazo Yambelabino Mamisa Chama. Mamisa Chama est un premier numéro, il y a X face à JM. Donc le concept il y a Sika Jean Thibault à Salé Libino Tozoatin Rosola. Vraiment na invité au Tozané na plateau Mamisa Chama qui moi barimé moi mingi na monde et Mamisa Chama comme moi rare na télévision na banzonzinga zombo na lisusuté et à travers notre émission beaucoup vraiment moi détail au pesa ba raison na ye et tozala rappel lisusu na moi ba question moko o eza ya vie privée ya Mamisa et à travers notre suite Mamisa loba ba vérité nyonso biso to opposé awa et elle est obligée à la vérité devant vous, devant tout le monde, au bazar connecté sur Eco RDC. Je crois que Pegoro est déjà. Mamisa. Ok. Mamisa, elle est là. Oui. Bonjour. Chargé, bonjour JM. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien pour la vie. On est déjà. On a que... Oui, oui. Ok, je vous en prie. On va là déjà. Ok. Notre invité est là. Invité spécial. Il y a premier numéro X face à JM. Bonjour encore. Oui, bonjour. Bonnie. Kimia. Ça va? En forme. En forme, c'est une embêtée. C'est une embêtée mon boulot. Mon boulot m'a cassé, tout ça m'a mis ça. Donc grâce na grâce, ngolune de ma cam. Tout bêtement les solos qui n'ont la journée, ils ont la moukaï lelo. Ils ont la moukaï lelo, tamboli sur ya awa na cadre tosé qui tourne à Bandal, espace chez la jolie restaurant chez la jolie, sur ya awa. Ndile les guindés. Oui, ndile les qui très bien, Zamba Bateli malgré. Journal Lelo, Boula Betini, ah oui. Epesi, climat moko ya bien, mo exaté. En tout cas, tu n'as comme awa, un espace joli, endroit moko propre, classe. Donc, na kata bandal on dit maté. On dit maté. Vraiment. Bandal c'est Paris, bon bablo bien. Ah oui, bandal c'est Paris, vraiment il y a solo. Comme on a un endroit boé, calme, posé, maquillé l'été, kimia. Donc, na sepé na espace na ma casse. Vraiment, je crois que joli bola, bola, Motemaya Fundi, colonel Fundi, Azolanda Bisso, la PC Pembote, la PC famille Fundi, Mobimba Mote, pourquoi pas colonel Fundi, Yvette Fundi. Donc,
nyonso oyo bazotala biso na pesi bino vraiment mbote tobeta mwa lisolo mokie ya carrière ya Mamisa mwa lisolo mokie ya carrière ya Mamisa obanda théâtre quand bon Mamisa bandi théâtre na 2003 na bandi théâtre na ngai pa ya président Cass oui ba téléspectateur na ngai balanda biso baebi donc est-ce que Mamisa badeli musala na e pas président Cass na groupe Les Érudits est-ce que tu banana ba Duchesse Mike la Duchesse Bobo Manoka Sino Matuza Sam Katokolo Mama Milo donc belé ça maintenant de temps à ba on entend à té ba aussi Canadine Sekola donc classe Mamisa banda qui musala na ye à théâtre na 2003 na bino banda groupe ya Cass to beaucoup déjà Cass ça là déjà groupe non nga bayaki nanga koya na époque wana ezaki Cass azaki pa elombe ya longo asali groupe na ye na moment ya préparation na ye ya première sortie na ye ya film na ye liboso na moment ya répétition wana nde nga nayaki koya moninga moko ya Cass nde accompagné kinga parce que na bandaki kosala théâtre depuis nazalaki mwa mokie na bandaki vraiment kosepela nango ere nazwi occasion mpe nazwi moto akotianga contact na Cass nde esalaki ke nakoma kuna nazalaki la bienvenue en tout cas nakutaki ba grand ba auto banda otala na tv Mamisa avandi notala Mama Milo azojouer notala mère Malo azojouer ere na ye nga mpe na se retrouve kati na bango bamatisinga na scène nasali mpe quand même malgré nasala na nga na bango te mais nazalaki na soni wana te ere na mati sur scène bayebisinga ye bapesinga rôle moko ezalaki ya fille moko azalaki wana nde kokate Gisèle ye pe atikali namonaka epe so na théâtre te bayesinga na mika ezalaki rôle moko ya bolingo mwasi na mobali ozoexplike mobali na yo et tout chéri ndenge olingaka ye sa yo kovivre te ye ceque banda okokate te ma répété mo mingi bamoninga binanga est ce que okokanga bi oui na okoka na nzunzu nyonso na mati sur scène ere na mati na bandi mpe kojouer chéri babetinga maboko nde bakotisaka nga mbala mo jour wana kasi ayambaki nga akotisi ngai nde mpe natikalaki nasalaki même kutu demande ya nde tosalaka mpona okota nasalaki yango te nakotaki mbala moko naye okutana mpe na babobo toyokuta bango mpe bayeba nani baduchesse baseri wana duchesse aojouer nanu papa Kanza aojouer na rôle ya papa Kanza tokomi na opede te mutu apesaki rôle wana ezalaki Mama Milo na deuxième film na biso toyaki osala ezalaki na besoin ya mutu ajouer pede nde bamekaki bagarçon nyonso ya groupe baoleka moko nsima na moko et après ere comme na cas ya Duchesse Mama Milo alobi yo kanda ojouer yango et puis kanda ojouer yango na ochange okombo na opesa Duchesse Amanda ojouer yango nde mpe tikalaki yo nde ojouer camarade ya Mamisa yo nde koya boye en tout cas esimbaki donc ce tu comprends bien rôle Duchesse ou aza na rôle esala vraiment parce que ngana ba ngonde sala ina oui yango nde sala ta pesa ngo za Mama Milo skazali soka ola démission o na ebité azawana oyebake ye moko pe la Duchesse ayebi on a le eza vrai muto asala zala o azalelo par rapport ya rôle azo jouer bimisa eza Mama Milo loleka donc yene muto asala ke apesa ke rôle et puis yene muto inspira ka kombo wana et puis yene muto asala ke mo ba geste mo ba blumo ya bimila rasika yene muto apesa ka ya et les lorsque yo vendana Duchesse so beti jel solo boye oza muto sikate pa Duchesse et nous avons dit que Duchesse sera vraiment payé. Ouais, parce que souvent même dans Kino, même partout dans le monde, Duchesse sera vraiment payé. Mais le solo donc Duchesse c'est non normal. Donc rôle les arabes va payer ça quand il carnet en objet. Est-ce que ce bateau va le Duchesse sera vraiment payé. Yo royib sabani. Bon, on a royib sabango eza incarner rôle nae parce que alinga musala nae a payé sa valeur. Lelo oyo et memele makambo ebele. Bobenga e PDT parce que Duchesse ça PDT ça mobali avant jouer rôle la PDT maintenant jouer rôle la papa pour mon akaza artiste complet so bien bête le rôle la papa mukolo bête très bien il y a jeune garçon peut bête très bien qui a qui PD wana eza vie n'était parce que Duchesse ça marié ana moi si ana na bana ana na famille na ye o azora soin na bango parce que PD ça mamba bon aza PDT Duchesse ngana ye tozaki vraiment ba mi moko ba mère ami
surtout na époque na biso to banda théâtre sika azaki moto approcher nga makasi ye na bobo na sam tozalaki biso 3 garçons na film ko to no tambola biso 4 ata to suspension faut kasa pesa biso ka ndela moko Duchesse et pas na biso ayebi banda ko nyonso ezala ba cousine nga ezala ba grande sœur ezala pas na biso est-ce que nga na chaka moto est-ce que nga na olia est-ce que to olia na Duchesse et pas na biso dasi ba yeba question ba otia bidon faut pas na mesure que mami ça dara na camarade ni Duchesse donc Duchesse pour na nga zaki frère donc le quoi ya makila ndeko na ngai peut-être kokola kobala musika pe kokabwana c'est ça yango pe sala donc nous na comportement na yeb comportement déjà comme na yeb donc eskaza na pe sembote na famille na ye na bana na ye eskaza tozaka wana ba série wana kaka ezaki na 2003 banani oyo bakutaka na kati ya groupe ya kasi na bartiste pe ba yeba no bakutaki yo déjà osala musala na groupe ya kasi et bato belé hein batterie dans mon bouton Nadine Sekola, Bibi Shilokuli, Nan o Azeki Neko, Nan. Moi je vois la cuisine, Nan ne quoi le moins mobile. Dibal, bon tout bien na souka. Ba Elbimboui, tu belé vraiment biso ko tosto longa ki na biso on va ko remplacer biso na sima biso stokenda ki na biso on va ko remplacer biso na sima donc belé vraiment biso ba Adamboui ba Adam moko ka Ada ba ko bayaki ba belé vraiment nani wa mulai ya Joana ba Ada wana musu Fendi te moi fâché non fâché te oye ba ekaka zana ba Ada zana ba Ada ko alimisa makombe kilio le roi tozana na l'émission je crois que Kombo Roya to tanga to les gars ce côté wana oui to ko les tanga ah aussi c'est déjà aussi c'était déjà miso ce combo que kimi tellement calapé les kimi combo vraiment 16 ans passés donc 16 ans passés et l'autre salarié qui a quitté groupe ya casse bon et l'autre salaki et qui doit arriver tellement to comme peut ko solliciter qui biso pe na bandondi ba comme ko benga pe biso parce que président mingi ya groupe on ba linga respecter musala ye zala journée à répétition et puis salela ye musala est-ce que tellement d'engagement to comme na ngobi ke na groupe na zo na ngeloté na yebi ke na nzonzi na ngaso na kei na zo moi quelque chose na nga ozomona ce qu'on dit pe na yebi ke ebi misa ba tout rapide to comme ba international par rapport à tout le monde na kana ki kuna pe to monde na ka to comme mona ba ninga ba zo bima ba producteur ba zo ya et qui ko sala de kokende ba tournage ba nzondi to zaki ka biso 3 garçons na film ko zaki nga to zaki 4 donc ceux qui passent donc ne photos ana ba ndeko na ngana et ko sala casse et ko apprendre négligence côté muke na musala na e alors peut ça suspension biso 4 oh là alongola biso kuta bengani biso na groupe ah bon alongola biso na groupe donc biso 4 to bima to kende boy to sengi ba pardon a boy to se retrouver pe libanda ya parce que on doit répéter na si na lemba foire ngai bobo Duchesse ba Duchesse to ya to kena biso ba bobo ngaka to bondela ye alongola bino à part yo nani susu ngai bobo Sam Duchesse to biso 4 ekraibe ke bitu na epe ya groupe bangwana et puis ba komi pe tete et ça là qui pe na moi passi to comme obima to comme pe solliciter ba place mususu ndeto ya kiko ato bimiana alongo boye ngana okitse boka mtema ngabulungwa titu bondele kaka tozonga toke wapi Duchesse bi anga kutu na kena nga boye loni to sali to senga kenzela boye si to yoko zonga na sengi pardon alimsi so asengi so bandela ko yoko senga kokota groupe donc comme le rabatasi donc bandela koko donc bossa la test bosali test o bandela et puis bossa na CV na demande non avec qui méchanté mais ça ka rigueur anga musala ne mingi na linga façon de kumbela parce que je ne pas pesta maïla lelo Duchesse tala o hasard bobo za o hasard c'est ça ça to mami ça c'est grâce à papa wana casse ah OK malgré ya dire ane bambuma musalo ya sali donc abande ma ko former et puis to banda obange ngana obanga président lo kwa koleka ta bande ko na mibala
allez arte kozonga azong si tout ça la mine to bandela sous test to bandela test to bandela makambo bandela kokota na groupe ya to bandeli ko sala banini nga kutuka lokola zela ba bande ko langa mibali ba frère na nga ba yaya na ngai parce que baza ba yaya na nga na âge baza ba yaya ali basali nga ba demande basali nga nyoso na li ba koti si to bandeli pe test na o sala en pleine bano ba esika taka ndi bango ba yaso ba yeba tuni oyeni na go eloni meme na groupe na ye parce que na sepela na mamisa na fa na mamisa sala théâtre parce que ngasko na ye faut bango ba pression na lo ba poser ba question wana yo o répondre na répondre na yo o ka ça la biso et puis to ça la test en français na linga to jouer na français parce que to daki dio ya ngana bobo na samedi chez ce to koti to ka te dès to panza to mata sur scène et to mati wana ngai bobo to créer kaka histoire mo wana to créer scène na biso bango ba beta maboko ka ça zangelo ko sala biso donc puis ça pesa ça zangi to l'accès niveau ata to kima ki répéter mais maye ya msale zakaka to sala le comment sur scène donc et lekela na bato qui wana ba invité parce que répétition à chaque fois ba invité bande ko ça podcast ça mutabato c'est vraiment mutabato surtout ba fille ye bazaki mamu joa ba chérie ba fille belé bande ko ya rotala et la ni na biso to salon e ba na kanda et puis na humiliation non ça la pour na corps journal la kisayo et simbe puis to kozo et to zone ya ni celle qui casse qui poto ni que ça musala ndé pesala ki kea ni ça qui pas Caleb et aussi la pe que Caleb alobi mami saya pour Caleb non à part que ça présent non qui a na ya quartier et puis biso ba na lemba kuna salon et puis na aza camarade à grand frère na ngai parce que le comme pasteur comme na escale na peso mbote mon yaya ala camarade na e Caleb abi baya je sais ça au président ya Caleb mo benga ya ka répétition ya ko banda au vandi ndenge nini et après to kena bobo te mana zeki accompagner na bagarre OK donc bokenda inzela moko na je sais ça banda qui déjà bien devant na personne na ndako parce que ya to moni président Caleb benga ya ka banda bonde na to simami na bobo bengi biso to bito kene et après to komi bonde to moni la ki kaka to sepe na biso te to baluki na biso ngabia président et un groupe qui to remet to monika qui te dit to ba paya to se retrouver le quoi to za ba paya donc on dit bah c'est pelité arrivé na biso et tout to simaka nzelanga na bobo to baluka na biso il y a des fois on le baké oh mami sabi mana dichesse mami sabi mana bobo mami sabi mana staff parce que les qui entouré ya ba c'est ça oh boké staff oh boké bona salara na bango donc c'est ça depuis na otika na zo na peu tout au côté groupe T na otika la kala banzonzi OK on va rappeler biso na bande ko bota la biso partout dans le monde première nzonzi ya mamisa première nzonzi ya mamisa na salon wana na zepa casse oui mutata qui producteur nango papa nono Lutumba waza papa Bokilo a casse papa nono Lutumba za papa Bokilo a casse na Londres la pesi beauté première nzonzi na sala qui est après deuxième nzonzi na qui au sala ezala qui Maisha Park et pas ya major Bisadi di Zolozolo la pesi pe pour te sikazali na sali Maisha Park na yeko sala na ya bangulu o bato bandoke de poto wa baseki papa Dudu nga frazali nzamba sunya na zaki ma chance ko sala na ye papa Dudu azalaki to sala ki Maisha Park o ba imita kandenge président bengaka ba musicien kutani sala ba OK oui comme ça to sala ki na nenga batate ya kutani ti bata papa Dudu ba nani ba jouer le quoi wa jouer le quoi JB wa jouer le quoi profil parce que plus jouer le quoi ba danseuse oui na rôle on a joué le quoi ba danseuse à part ça pour ça sous les jours les plus longs et pas majeur Zolozo na ça au moins tu as 4-5 films mais pas naé être ba titre qui m'a un peu moins kala depuis na cause na ngai là ba tournage après na écoute la peine écoute ba producteur rebelle na écoute la peine ya Gilles Bavant ay mona ipsi nzela mama si deji mapata azala qui ando c'est pendant la richesse mingi to bando c'est les publicités à boutique naé er squatta il faut te jouer que bien appelle on produire bango des associés qui ngana richesse OK donc il n'est pas grand tête tout côté net solo lié dans comme producteur et tout depuis tout comme un peu ça na ba irsi pechanga comme ça na biso ba Mireille na Luanda na peso mbote ba via les na côté qui na rythme ya via tournage tilelo tu ko se retrouver na ba internet YouTube OK tout comme en internet YouTube maintenant on va côté wana na nzonzingi à l'époque zaki ba cassette ou ba CDR bandi nzonzingi
Bon, ezali ki ba CD. Ba CD hein? Ba CD. OK, ba CD siko bosa la nzonzi na ba CD wana et lelo to koma na YouTube. Na habité sur Maïcha Park ezali ki na cassette. Si je me trompe pas, c'est na cassette, on dirait na cassette. Na habité sur on dirait na cassette. Na cassette. Maïcha Park on dirait na cassette. Ba bon souvenir ni nyotikala nango et ya ba nzonzi ngwana. OK, lelo so vandi otali pena boy. Ah nzonzi nga CD ya etikela nga mo mon souvenir mon boy. Bon. Matériellement karaté hein na généralisé alors sur Tali et l'on y là vraiment que nous avons dit c'est des éthiques là un souvenir mon en tout cas vraiment les lots sur nazal les lots mamisa nazal qui non mamisa famille na biso na ba ya na venir na biso na ba classe na biso les lots c'est des commissaires international donc comme international nakalanga na kil nakalanga ne lokote mais nakoma na ba fanatique nakoma na yebana na zelaka ya musala o ba CD ekota na banda kwa bato de salanga grâce le na yebana ko yebana eza facile te bato beli bakotela yango bakisi alors que ya sa sopeneli ba tout ba kutala ba yeba pe ba linga ye donc eza grâce eza eloko esalanga fier ya opesa respect ata lelo to se retrouver lelo na ba YouTube ouais. Mais théâtre est comme ça international au voyage qui ba place sous boye et sauver pour montailler bien boutique aye to bien pour battre mamisa OK placement boye oui baté mamisa ba et donc bala moko ba l'action ba fungolo pe maman nzela ba fungolo porte donc eloko ya liboso no ya wana comme ça international. OK, on est à vraiment explication à Mamisa et on a profité de ça Jacques de Binza Kimpweni la beauté d'une femme la PC Mbote pourquoi pas à Hélène Mwembo na Dijon et puis na PC Mbote et sans oublier mon ami du J de Montikile et mon toi tambola la Chrysler mon ya rouge quoi et on a beau santé Christian Luindam international mon pote et international Christian Luindam ma seul 27 depuis Turquie et na PC Mbote na famille Neka Diomobimba et na mère boss on est là Luindam ma mère boss donc je crois que décembre moto c'est la ndenge to solara souvent héros qui taquine moi vacances et Roland Hervan Guiche Noir na PC Mbote tout côté ce que moi mouké na vie privée à Mamisa mariée non Mamisa mariée na balité fiancée. Oui. Ah bon? Mamisa non mariée, fiancée et Mamisa Azana bana combien? Mamisa Zabana mi balé. Fille garçon. Fille garçon. Mamisa bon bête bisoté. Non. Na bomba pone ke bomba bana nga. Eh jamais na ko bomba bango fier na nga. Non, on a pas image nanga jamais. On a pas nanga mi balé, bogar nanga, na belle fille nanga, bébé précieuse, na bébé bonheur. Il y a le bosso à la jeune. Il y a le bosso à bientôt là 11 ans, 10 ans, ça 11 ans. 10 ans, ça 11 ans, il y a mi balé. 4 ans, ça 5 ans. Vraiment félicitations. Hein. Merci. Et puis il est rare que moko soit serment tantine moko ça la théâtre ça vraiment na bana na e azo kolisa bo bana papa na musala ezali nango mais vie normale à mutu lelo tozo vivre succès ba monanga lobby ba otuna yo oka batona ba okumiso lelo ba otuna ka bonde ba chola ba otunga yo abota raté arana mona té c'est ça azara peu le bibi ba yele comme pas la moi c'est pas mon attaque obisa ta mon attaque elemi oyo comme le kuna nda ka bali obota na oto âge peso kende âge vraiment âge peso kende makasi na biso vitesse vraiment émission ça bien ça qui toko aura réponse il y a invité Mamisa donc elle va répondre calmement un peu moins j'y et ça moins bien moi j'y parce que la moi gorge donc vraiment en attendant bazoui la biso baji toujours continuer à l'isolo na biso
Otozo Betana, Mamisa, moi si à Pembe des longues jambes, moi c'est Moulaï, donc il y a beaucoup de moi c'est Moulaï, des macabres. Oui. Mamisa, tu connais Diana Makila? Bien sûr, Diana Makila, oui. C'est ma copine. Ah bon? Oui, oui, il y a les lots de longue date. Vous confirmez, Bissot? Mais oui, de longue date. Diana Makila, est-ce qu'on a fait ces mots, est-ce qu'on a yebi? Oui. Tout le monde sait que tout le monde il y a bana, tout le monde parents. Tout le monde a été à tant de bana. Les lots, tout le monde a bana. Donc, tout le monde niveau, il y a une relation. Est-ce que dans le moment où sur la nayo internet est au ningana? Internet est vraiment au ningana, ils ont bougé. Je ne sais pas. On a habité sur ma course à Pégou à Lungwa, même si on va connecter souvent. On va connecter. Internet est au ningana. Elle a posé une question. Expliquez-moi nous. Nous avons des relation avec Diana Makila. Il y a un problème. On a évité sur Internet, c'est bon. On a évité parce que nous avons un déplacement. On a matanga, la famille, on a perdre la grande sœur. En tout cas, jusque-là, on a évité s'il y a un problème. Diana peut bien à tout moment, tous les jours. À ce moment-là, on a soutenir, il n'y a pas si. En tout cas, il n'y a rien à voir avec maladie. Non, avec qui m'attend par rapport à ce qui m'attend, soit-disant, il y a collègue, il y a mais avec ce qui il n'y a pas de s'excuser. Il y a ma chérie. Non, il y a une cotisation dans ok, donc, et après enterrement, vous déjà? Non, tout le monde a été. Vous comprenez que Internet, on a vraiment solo. Vous avez ni les sous. Évité. Ni les sous Zambi. Eh. Aïe pécaté mais beau solo. Na bengue. Na bengue la chabil. Mel. Ko bengue non to bengue. So na bengue no bengue qui net o yambilanga. Ko bengue. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, c'est gentil. Ok. Merci. Vraiment, mesdames et messieurs, toujours continuer le rendez-vous avec notre invité Mamisa de Longjam, autour sur la naïe. Nous trouvons vraiment là-bas. Vraiment, il y a suspense, il y a suspense, c'est ça. La vérité, il faut bima. Marcam, il faut bima. La question, il faut obéir. Nous avons rendez-vous dans X face à JM. Diana Makila Bengiote, Bomonanité, le bébé Ngakio. Abengaïté, non? Zambelangaï, Peggy. Peggy n'est pas marambo et ça, non, comprendre. Peggy, on s'est gagné, Peggy, on compte l'hôtel. Il y a des gens qui ont image, il y a des gens qui ont une image. Peggy, on a image. Eh, j'aime. Diana, c'est mon amie, c'est ma copine de longue date. Diana Domazé. Si vous allez Diana, vous allez Domazé, mais tout ça les jours les plus longs. Voilà ma copine, elle est lotée. Meta, Domazé, Diana, Mamisa, Nana. Ma copine, aux Nadine, c'est que là, on se retrouve à Paris. Sauf Nana Diana, elle est tostikala. Ce qu'on y a, c'est bon, qui est mon n'a pas de problème. On va te téléphone. Pour apprendre qu'il y a un problème entre nous et Diana. Pour moi, il y a un côté. Diana peut besoin d'un problème. Au banga. Au banga. Comment au banga s'engande? Mais là, non, je vois qui est sur et ça, la moto, la question, moi, et là, moi, ma vérité, moi, na média psycho. Ah oui? Vous avez un problème qui est. Non, bang à la main. Il y a Diana, oui, il est au monté Mikolo. Oui. Au bout de Diana, moi, je suis un bouquet. Moi, je suis un bouquet. Oui, c'est que ça va. Il va y avoir des gens qui vont te le battre.
C'est la question. Motuna, idée na cause na moté. Na cause na idée au salé ma bête. Il y a beau te le peut mon balti. C'est vrai? Oui. Jamais. Mais les souffrances. Oui, il gagne. La question est quand vraiment gorge. Et l'eau caca de go provoqué par angine. Question. Bali. Ouais. Non, bali na bouteille. Non, après mon téléphone, si on a bimissé l'eau mon téléphone. Tu bimissé l'eau mon tu l'accès peggy peut zoomer en haut. Eh. Éviter. Vous avez pas quand même photo. Tout bon bateau, mission dans cette émission. Avant de clôturer, de désannoncer rendez-vous na biso, de l'accepter pour la caméra et puis du alunga et puis RDC mobimba. Le bac a ses problèmes bizarres, nzambe na ngai. Yo boto diana mobilité, au but que yo na diana besoin de bonne relation. Mobile ngo nani? Mobile ngo tanga na peta ko mobile na. Mobile ngo nani? Pour JTT. Ah bon? Ah oui. Oh, bon diana za moi ça JTT. Oh, mais c'est logo ici n'ingane na poto qui diana il va na JTT yo boto lié JTT. Oh, oui. Ah. Parce que maman on en déni. Oh lo ballon peut tout comprendre nan. Parce que internet c'est zéro ningana. Internet est zéro ningana donc les autres ngi kwea. Nzambe na ngai. Zéro ningana ngi kwea. Ozo confirmer biso na ba ndegolio so ba la biso ba abonné eko RDC que yona Diana Makila problème ezate et ozo confirmer biso que yone poza ba mbandate ozo confirmer biso que yo botolier mobilité. Naïbi même pas que Diana za mon JTT yo doit apprendre là. Et internet c'est un bien internet c'est un ningana c'est-à-dire que eza vraiment ya koningana. Ah bon? Ah oui. Naïbité, Zavi naï donc naïbité. Et c'est quoi relation à yona JTT? Relation à yona JTT. Relation à JTT nandé ngaza boss, ngaza travailleur. À part Moussala, à part Kubos, on a qui bon moi dans Moussala na biso. Relation ya binomi balé. JM na awa to so dans ma émission et tout ça la vie privée dans la télé. Donc tu pas vie privée dans la télévision té X face donc c'est-à-dire que vous avez besoin nanga ba question c'est nanga ba question na poser ça peka ba question uta mingi libanda ils ont un téléphone nanga ba téléspectateur. Oui, il y a un ndinga na poser aussi ko. Ah bon, ba téléspectateur va poser question là. Oui, bango ndé ba poser nga ba question et naza obligé faut na respecter oyo bango ba senga nga service na bango. Donc il faut respecter, on prend besoin de mon service, bah, pour respecter comme il faut. Relation avec une JTT. Et qui sera moi l'illuminé, on retard la caméra en intérieur pour moi. Au moment où il sera moi ma ligne de questions. Pour nos téléspectateurs, on a besoin de vérité. Ils ont la caché. Oui. Naza na pour na bango, faut na ça na ça bosinga na bango. Na ko lo bakaka bino mo boyo caractère de JTT à l'Obara, azara na relation mon côté intime, na batunaye ya musala. Sikoyo, nga na mutu na musala. Elle est déjà prononcé bon. Non na ozala na relation nini naye. Le solo mariage. La question est marrant. Et puis mariage. Et les solo mariage. Les solo mariage. Oui. Mariage Janine. Ok, on a JTP moi m'a embêté hein. Pourquoi? Eh, JM. Fais ouais puis Fania ya wazamba okata makambo nzambe. Fania o makambo te et o peser sur ma case. Oh. Eh, même Fania so ayi o peser ma case. Mariage. Déjà moi dans Nzelati. Ma soeur n'a pas déjà. Ma solo ouais. Et moi mariage fait ça là ma. C'est faux? Naï bien monté, non qui ont capé non. C'est vrai? Oui, naï bien monté, non qui ont capé non. Est-ce que nous avons encore ça vraiment bateau dans la biche? Si nous avons encore ça bateau dans la biche. Peggy Walunga, il y a puis ça j'ai. Peggy ma caméra pour nous encore à côté. On a combat cage. Combat ya cage. Nzambe na ngai na combat cage ça peut voir caméra pour y passer quoi. Mais bah émission Katani.
mariage. Oui. On va prendre un cas Diana, Aza Mbalia, moi c'est JTT. Est-ce que vous savez Diana, moi c'est JTT? Il y a un osani na kati na bango. Et quand si vous pouvez kaka totia bon binon balé yo donc vous beta mninga ingeta on joye mobali. JTT à l'Obarango, les téléspectateurs baébi et puis les fanatiques qui a JTT baébi que Azala kana relation mon côté na batunaye ya musala. Et dans le cinéma, et dans parce que yo l'Obarani. On a resté dans l'Oba. Yo l'Obarani, on a JTT dans l'Oba mais yo yebi que tout traitera na biso. Er déjà yi à l'Obi bon Azala relation mon côté intime na ba travailleur na yé. Bato mokili balobara na bango parce que ngai oyo nazala mwasi ya mibali nyonso mokili. Nga mami sali nazala nazala mwasi ya président nga na imagination ya bato. Nazala mwasi ya Bobo, nazala mwasi ya Sam, nazala mwasi ya Duchesse, donc nazala mwasi ya mokili mobimba. Parce que nanu ekotité. Mais les rois babi nga bana ba o ponga mbana nga vraiment o kotara pété. Il y a des rois nanga. Ah ça déjà. Donc roi nanga mukolo chaka tiens bato nyonso balobaka okanga munyo bato nyonso bakantela nga mabe o babulela nga ndenge bobulela nga ba imagination eko changer donc eloko moka na yebisa ba téléspectateur nanga ya eko RDC cinéma eza la presse boss na biso JTT azala kana relation intime de na ba travailleur na ye. Ceux qui n'ont qui invité là, ça va. Le quoi n'a dans la carte RDC. Donc vous comprenez. Ah bon. On est à le lobby mamisa réponse naie et on a la question au lobby sur le tindela qui puisse poser par rapport à la rumeur. Bon, moi je ne sais pas si il y a lobby vérité ou pas. Conscience naie monde et zoyeba. Conscience na yemo désolé ba je crois que j'ai ma boy na eko tenga bon na ndima na ngala we nga na facilité na j'ai payé dans un okatande ma solo na paix te na yuki na kaka da yo confirmer na usa na ngai nazo milieu du village donc nazo arbitre na 4 cas terrain donc nazo ni contre ni pour donc dossier à suivre to landela rak to landela si c'est vrai Tolobakeza vrai. Si c'est faux, Tolobakeza faux. Donc, émission, il y a vraiment émission mon kitoko. Mutafongo Nzela Nangoza Mamisa de longues jambes. Ah oui, chargé. Chargé. Donc, moi c'est APM. Yem Tafongo Liango, Batnyoso, Bazala P, Naposa Oleka. Ah, vraiment boss au solo là. Pour Nabango, Oleka, Toya Babango, to solo là, Nabango, on est tout solo dit. Na Mamisa. Et rendez-vous à Mamisa, Tozanan. Monsieur le haut aussi si tu as zongarane sous ce pot dessus ils en ont à suivre donc à suivre tout quand on a côté à la solo il y a Chine il y a Chine non ah oui non c'est Chine il y a Chine vacances kagato qui doit savoir bachar pour te dire qu'il y a part cinéma vous avez moi sur le caranayo hein il y a Chine vacances tout au Sahara bachar non tu profites bien de moi vacances hein tu as tout tourner mingi pour nous stocker. Ils allons vraiment répondre parce que tout à tout moment en mouvement. Donc pour nous, ils ont qui en vacances vraiment mais pour la famille, ils ont qui vacances. Pour la famille, pour les vacances, pour les préparations au mois. Est-ce que tout côté on voit Chine, on peut tout côté on vraiment dans les yeux à Chine. Ils ont voyagé j'étais et quoi ils ont équipe au boy na dessus au lobby on a marambuké on a JTT net kaka au boy on a au beza bongoté na boy té na lobby kaka maloba papa lobaka ya loba ah donc on a loba na zo marambuké pardon mon JTT wana a mobile ngana mwasi ceux qui te lingani mabeza ah na lobby de saut place en on vraiment ya ngoyo na lobby soki à la vérité nazo pesa exemple po yobi na boyi parce que on a zongi na question na na boyi été na bi o boyi oyo batu ba lobby oui oui parce que na boyi o batu ba lobby parce que JTT à loba que azara na relation mo côté na ba travailleur na ba to sala na ye ana relation mon côté intime yonga nazo sina bike aza mobali nga na mwasi
soki tolingani mabe likolo mpe ekita nango te mabele mpe ekutana nango te vraiment mais GTT azalaka na relation intime te na batravailleur et ça va tokoti soki na mambo ya chine wana yo oza na kati ya EcoRDC eza na équipe ya monene vraiment mais tomoni mambo ya chine badoyen baza ebele mpe na eko oui. Ouais, bah ancien basé belé na eko. Oui, na kuti ba tunyoso presque na kuti. Ah OK. Mais kaka yo on a fani katalea JTT atindi bino na Chine. Tous au moins vérité à côté pour on a peine mise sur internet. Alors aux na Chine. Na été bo sala vidéo mo yo na fani na Chine. Papa lembisi biso ba avion et pe misa biso ba vidéo wana nyonso wana. Et ba vidéo on créé ba problème on créé les JTT ba problème tant JTT ayeba yité. Et sikoyo bazuka bino mbale bamemi bino na Chine et après bozongi après kozonga réunion monene ya EcoRDC et mutu a fonctionné na réunion na c'est Mamisa et Fanny parce que yo zoboya mambo oyo balobaki yo pour moi vivre na JTT parce que ba opportunité wana pour na Fanny toi na Chine bo Fanny te kanga pourquoi toi tu t'attendais pas Fanny Fanny te yo kaka et taliga yo mambo. Non, Fanny akendaki na cadre ya cadeau. Il papa qui a ça qui est cadeau et puis il y a fidélité, il y a 2 ans. Ça kolongwa, ça ko finga JTT ne ba finga papa. OK. Avec ça qui bolingo na ye papa et pas mwana abandi on a Fanny et ngolo baté ke le quoi ça on a Fanny ba o baza pe na fit baza si ba ngo baza na ba na fidélité. Non et banaka na 1 et c'est quand il m'a 2 3 ti ba ninga pe musu ba OK. Nga mamisa boyebi na mnongu sana nga cop na nga libanga na nga nakina na so mabilo na ngo teka na yaka na ngo parce que naza na maison na nga na chua pas sans na zan. Et ça les que tout qui dit la mon Fanny tout qui dit la mon tenga qui n'a voyé et après il y a kolanda ici ba tout kutani. Ndaya na kei na kena nga makamna nga papa lobia sombela biso pe ba matériel ça la boy zongi sabo ne peut ça là qui na kenda est-ce que moi bien mo wapi yo kenda n'a pas récolté non ndaki na pas récolté nga na kena ndenge na nga musala na nga na tema na okeli papa pas profiter a tindi nga pe biloko ko pe kotinda nga mais aza papa na nga si ça jaka belanga bongo za problème c'est na problème na senga aye neti lelo na tongo na otokuta na bana ngopita la vana sala émission c'est na bena ya tongo mona nga orgueil ngoy baté na bengi papa voilà ba petit na papa moi bon ordonnance c'est bibimia papa na motema po ape na bana normalement baba bana ba komba bana sur la première moké bonheur est précieuse et ba bien agité la papa nga mona bengi papa ba bengi papa si ba bengi papa du ba bengi nani ba bengi papa oui papa za papa de ba ko bengo pe papa ba ko benga pegi pe papa qui m'a question vraiment mamie c'est qui m'a question on a qui vini yango na ko bande obi na ngalo ba vérité no émission ba question ba téléspectateur ya mamie ça ba fanatique de ba lobby et tout ne la pas mamie et on a ba vérité. OK, la vérité non peut ça la bien, ba tu ba yo kango et ça la bien. Est-ce que série mo bo pe mamie ça tu vois que mamie ça le mot EcoRDC parce que EcoRDC tout le monde a sorti ça là moi trop na ba sorti on a nyonso mon toi zala qui condamné mingi zaika Jean Thibaut bois JTT et to yoba di peine sous que mamie ça est Fanny ba quitter et il paraît que journaliste moko alukara déjà ça en a une émission c'est qui hein alukara ça en a une émission pour va récupérer bateau balongora na eko sera muta longora na eko si tu vas récupérer sera ko mutu boya longwa to longwa ina hote si tu vas mutu mo récupérer bien ça en a une émission mais longora pe na eko tu mets tellement lisolo maman ya makambo wana le kara de fanya longora eko non tu sais qui na suspension indéterminée. OK parce que tout ça les mbeba mon robot tout ça quitté et après là papa tellement après qui ont pas battu il fallait surtout là pour nous expliquer surtout pour ça qui est expliquer qui était à apprendre en gros des assistants qui biso tout ça qui ngana Fanny tout ça qui se passe et après
mais au voyager on a voyagé le quoi papa quand attends on ça quand on a kanda mais na papa na mwana ebi ke on est maman c'est normal tout ça n'est bien mais na musala ni azaki pini donc depuis to tishinde to zongi musala bientôt là to tourner film avant ou voyager to betamon sur la film wana oui et les cas inde film on va consommer kiango ah oui il va consommer kiango en tout cas merci na bato balinga mami sa chama ba oba soutenir nga na ba conseil et tout ba oba lingara Eco RDC site na bino ya munene ya gare ya Kafumba site oyo ememela ba concert ya kitoko be belle émission ba histoire ya kitoko net histoire na ngai en tout cas biso mingi ba histoire na biso édifiaka bomona ki de mami sa souffraki bomona ki propre sœur na nga ninga nyokola kinga donc to l'accès bino kara oza réalité bato yo ba se retrouver na ba histoire wana en tout cas nzambazali to mimonaka to se limitaka te na vie parce que soko se limiter wana ozo limiter nzambe donc to limitaka nzambe te si kama ela muto sukaka ya nzambe nde ebandaka na film na mona kiloko na suki ndeko na nga moko kaya munayeki na mona kisa pona ye asalinga mabe a faire souffrir nga akomisinga ndumba non c'est leur volonté na nga komisinga chiel tongo midi poka mibali bakushaka na nga parce que nayeki nayebi eloko naza naïve naza mayele te okape ko edenga ko tchanga na nzela classe mais aboyaki parce que motema mabe so lelo muta sali yo mabe pesa ka nzambe merci parce que ona eloko mo eza kati na yo oyo esali eka sepela na ote po tolinga ko se forcer na vie pourquoi so muta lingi yo te pesa nzambe merci ominyo kama kwani parce que eza eloko eza kati na oyo oza ignorant ya koyeba ke eloko eza kati na nga ezo pousser batanza na benemi parce que faut mi batela kama kasi parce que lelo omi mona inutile lobi peut-être oza mutu munene ndenga lobi na komaki mais po mona ra muta mokila zara bato basala biso mabe bazara bazoba benita azonga ki toujours koluka aide pa na nga même obalo ba partager ne bolingo apesa ki lisungite ka nga nazwa ki reine na moko de na transfert ki on na pepa de konangai donc pour mona ko sa mutu mabe za na ngo tinite conseil na ko pesa bato batala ba histoire na nga on a côté ça Eco RDC ça c'est le troisième film na nga na côté ci na yebi ke mingi ba benga nga ba olela même na téléphone eza na copine mona bosani kombo na ya benga nga zo lela mami ça donc tout ça là ngo pona ko zongisa bino na nzela puis pona ko apporter nos conseils donc to éducatrice masse to ça ba éducatrice à masse donc c'est ça. Rappelez dans bande de combat la titre il y a aussi dans batu misu ba rater puis au la film les gens batu misu au moment que film et côté na Eco et bazali na ba problème bazali na ba déplacement et au moment où tozo sur la nayo baza déjà connecté na Eco RDC rappelez bango titre et titre nango eza ndeko mwasi ndeko mwasi donc bokota botala boza décité na bike film na leisi bato mingi bato bele pe babenga mami sa wana taka ndeko no ane ndeko nanga a joué ne ka incarner Carole donc rien que ça donc azan ndeko nanga ezaka to sala ngo poto komisa bino to laksa bino ndenge mokileza ndeko mwasi eza premier épisode ti dina 7 et ce qu'on a ba film na yo au travers na nina idaka yo peut-être pour toi de comme film ro na ida comme film mais yo monter il faut vraiment tout moi dans la gauche l'autre droite na yo que vous mélanger moi idée pour bosser la film na mieux avec beauté. Bon, on a travaillé qui na mayonnaise, on a directeur artistique na biso na kati Eco RDC et Eco RDC mayonnaise on a travaillé qui na ye et des mutu azaki ça qui scénario ya minwana développer qui histoire ezaki anga a développer histoire ezaki anga na papa to sangisi allez parce que papa pas côté ça va histoire na mingi donc azara na histoire papa na histoire azana histoire JTT Nicolo Toli na petit respect na papa papa respect pour moi on changer moi on va changer na Eco RDC ma casse donc Mamba sike koti. Respect papa li na été ba boire ki mabanga na TV. Abonné flatterie. Et ça bon, tout ce moment côté ça ni bino pe moi ça li boy ça li mabete. Donc pour na ngai ça li déjà ou mais ça na ina date na yo
Et bon, moi, côté second na écho et ça lui on est. Qu'est-ce que m'a fait pourquoi papa fallait pas. Oui, Aza blessé comme si na ba niveau na mais fallait que son ambiance na besoin de ton message na biso ko surtout les qui na interview to lobela na biso sourier parce que baloba ka mala moto aza malamba o ba ya ka ko lobala ndinga na ba papa eteli bango eza tout le monde té parce que so biso to yeli boso caméra faut na remercier on a remercier Nzambe nanga et puis na kitina c'est Nathalie ba parents nanga bazala société Nathalie Moutoua et d'angata na moi 100 francs lipa merci pour la reconnaissance et ça la reconnaissance na sens voilà papa mais moi tout ça moi société parce que papa lingi société par rapport à ma finga o yazui na bateau coutu donc rien à voir rien à dire on a dit qu'il y a la polémique. Rien à voir, rien à dire. Mamie, ça s'est retiré dans la polémique. Et que RDC toujours Moussala, quand on est bon, et ça, c'est où les autres panzans dans le monde que RDC panzan et que RDC confident. Que RDC en forme. Et mamie, ça y est, ça, nous, les fans, nous avons préparé les ballons à film et à mayonnaise au besoin de la bourse. Bon, ça l'a décidé quand même. En tout cas, ce volant de film, on a vu ça avec beaucoup d'attention. Malgré que tu as la moins retard à publier film, parce que tu as la temps, pour ça, la c'était pour la rater parce que tu as vu que tu as bien là. Tu préparer à te servir dans la table. Tu as aller avec appétit. Attends, pour les qui toquent. Donc, film à mayonnaise, il y a un titre parce qu'il y a les cas de titre à film. Mais beaucoup ont décidé, beaucoup retrouvé comme mamie Sanabuno, chama de longues jambes. Babi moi ça pemba kim sangula. Choco na bossa et le bala mo vient na dik et kakese. Vela nga kakese alobara. Choco to binga ke choco. Mon bala pemba kim sangulité mami ça moi ça pemba kim sangulité donc bolanda vraiment vous avez décidé vous à la carte attentive na chaîne na bino yara moko et ko RDC vous s'abonner massivement na carte site na biso donc vous avez décidé film maintenant ko CPL ça sous bino na ko améliorer na ko back ça sous ba stratégie sika on a nango ya 2020. Maintenant, dans la 2019, na souka la tête. Vraiment que Nazo rappelé na bandewona so bota la biso que tout ça en direct na Dubaï na salon Mama Béa et pardon restaurant Mama Béa chez Mama Béa na Dubaï place où que ba congolais ne se ba que Dubaï ba vendre ba mila ba liaka donc restaurant chez Mama Béa mami ça tourne vraiment na souka je sais que ça ba il faut remercier bango pesa bango ba mbote ba zotalo ba mo poso pesi bango te ba o déranger pe na téléphone total yo vraiment na yo quitté que saluer ngai bon caméra za on est pas pegui autant la mo pesi ba na yo salam ba fan na yo nyoso balandaka yo OK bon apesi mbote na bato tout balinga mami sa chama ngape na linga bino bolemba te na opesa nga ba conseil ba remarque na bino naza besoin nango naza vraiment na besoin nango bo finga biso te c'est bozo finga biso bozo lemsa biso moi to avancer exact to za ka bato na ba défaut to za ba erreur op na ko sala na ebité ke na sali erreur na ko ya pe na télévision na lobby monoko oyo ka ya monde ko bomisa biso ka ya monde ko bikisa biso ce qui peut-être pas na émission auto sali na blessé moto na ndako na pesi bino bakanda miso na sepelisi bino te en tout cas bolimbisanga na mwana bino leki na bino yaya na bino ndeko na bino na pesi mbote nanga na bato nyonso balingaka nga na bakopine nanga mami Chomonia mosa coccinelle monia sikoza na Paris mama mami Abende na bosani te mama Jackie Bale mwasi ya papa Zéphirin na pesi yo bambote na yo na pesi mbote nanga na Babine Jolie na Belgique Bruxelles précisément Bruxelles et musique la joie babi moko leader Babine Jolie na pesi yo bambote babi big mama omeki okuta ye nango so ye na nyonso azali oye na ndako mapangu aza oye na bilamba aza oye na kombo aza partout donc partout okoluka Babine Jolie okuta na ye
femme forte. Moi, je suis allée m'arrêter Koluka. Na sa mali la hiver abimara pona Koluka. Ba mbote aussi kozali maman na bi blonde. Na pesi ba mbote ba gros bisous na yo. Na pesi mbote na ngani kleti landu ma copine na kati ya Londres. Blandino Marie. Nadine Seko la domaze ba biya do. Pese lengi. Na pesi mbote na ngana domaze. Na pesi mbote na ngana nana biladi la mère de 5. Babi moi si nde mabota. Babi moi si nde mabota. Babi âge tala R. Babi R. Faut que bota ka R to ba finga biso abota ka te. Faut la sa identité, faut que la kisa. Faut la kisa image nini oyo bimisi na mokili. Ozo benga oza moi oza maman oza éducatrice oza moi ozo telema liboso ba ko éduquer masse. Faut aller exemplaire. Faut ba ko bongisa ba vie na biso etamboleli na biso ezala malamu baloba mabene biso ba kuta biso na ngote. En tout cas, merci na papa JTT, merci na maman Anto Stred Tibois. Moi aussi à Mario Stred. Balobi maman Anto Stred, bon retour dans la Katia Suisse. Nabi kokenda qui vacances na papa et l'équipe bien. Na pesi moto na eu la carte et moi na bakulu ma grande sœur propre, il y a eu la carte na Londres. Na pesi moto na maman Olive Ombia. Maman Olive Ombia na kati ya Paris na pesi ba mbote na yo na batu nyonso balinganga papa Debs Kinsala mbote na bino boleki tellement ebele maman na bosani na ba na bosani bo tenir nga rigueur te émission ezali na ka muto na komi na ngati nyonso yela nka na mutu bato totala bango souvent mingi communication na pesi dika kese mbote et siko zali mobali ya pembe na kati ya Paris babi Saint-Denis Kweya total la kakese na biso na miss. Donc merci beaucoup, bisous, bye. Bisous, bye. Je vous rappelle que c'était notre invité Mamisa Chama de Longue Jambe, moi aussi à Pembe. Il y en a qui ont invité Nabiso. On a rendez-vous à Lelo pour un numéro à Liboso. Tout ça, Nabino Hit face à JM. Tout solo, je crois que ma question te pose à qui à répondre. Et ma question sous-suivante à suivre. Ma réponse malgré Kimi Torozonga. Tout Lukara, tout découvrir la vérité vraiment. Et à rendez-vous na bisu ya lelo nazali vraiment content et à comment na bino nyonso oyo bolingara JM monombe na ba oyo bolingara JM monombe te et na ba abonné na biso nyonso ya RDC nazali vraiment les seigneurs na bino et ne bo respecter qui vraiment programme ya lelo et na pesimbote pas ya la Pessimbo n'est pas mon ami Dazoflex et pourquoi pas Roblex Moscador, mon ami et Eric Tchumboulou depuis France. La Pessimbo et Nabatonio Sobolinganga, mon ami Emmanuel Guizé depuis États-Unis et pas dans la Sikoyo. La Pessimbo un grand merci encore à toi, mon papa, mon daddy Jean Tchumbo, tu vois, RDC toujours ne tombera jamais et à toi Peggy Walongwa. Bye.